Shalom, 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 bien-aimé dans le Seigneur, shalom, tokomi, na moment, yako bonde l'ensemble, moment, ya culte, nabiso, ya pourquoi, avant, yako kindekolala, na moment, dekonangai, cause la distraité, et soit concentré, bien-aimé dans le Seigneur, tikanan, oignon, sozali, kosala, soit quelques minutes pour être tomi présenter l'uboson en zambé avant yako kindekolala. Et tout comme maintenant, il y a prière agressive du soir avant de se coucher en paix avec le Seigneur bien-aimé. Dans le Seigneur, c'est la prière à ne pas négliger, la prière à ne pas louper, la prière à ne pas manquer d'eko oyanga. Yangonde toye, n'importe lelo, zala concentré bien-aimé dans le Seigneur. Et bien-aimé dans le Seigneur, n'importe lelo, et Zalimote Philippe Pété, Nakambayo, na prière oyonde konanga, yangonde bien-aimé dans le Seigneur. Et partagez, n'avande konsusu, et bon, invitaka bande konsusu pete baya, et avant ya kokende kolala, et zali prière, ok, basaka na ranangote, pete tokolala, ba conscience na biso et kosala te, yangonde, bezali moment o munguna azali kosala, makamingi, et yamabe, et bien-aimé dans le Seigneur, tokozoa quelque temps avant, et tokende kolala, to se présenter liboso na nzambe toyaka biso toyaka na culte na pourquoi culte elinkoloba un moment où tozali ko rendre gloire et pas na nzambe, moment où tozali ko rendre puissance et pas na nzambe, moment où tozali ko rendre et honneur et pas na nzambe, moment où tozali ko rendre hommage et pas na nzambe na biso tokozala reconnaissant liboso na nzambe oyo abateli biso pendant toute la journée. Bien-aimé dans le Seigneur, et les alipé moment où que toko singa bolimbisi et pas une ensemble pour être tola la malam. Donc toko mandana na prière d'ouverture, bien-aimé dans le Seigneur, nasima tokoyoka maloban ensemble et tant aussi sa koyoka maloban ensemble toko kota na prière agressive et proprement dite, bien-aimé dans le Seigneur, tant aussi sa prière agressive tokotika butu nabiso namaboko na nzambe pete tolala na kimia bien-aimé dans le Seigneur. Yangwana bien-aimé kozala distraité et zala concentré et de kolanga tikana no nyoso zali kosala et zali moment tekeno et ezali lokola émission te bien-aimé dans le Seigneur mais zali culte était et sengeli ote okota na pierre toko bandanano kotika moment oyo namaboko na nzambe bien-aimé dans le Seigneur. Et quand la vie se place aux ailes, sois concentré, bien-aimé, dans le Seigneur. Et c'est le culte du soir qui a déjà commencé, bien-aimé, dans le Seigneur. Alléluia. Au bandi kotika moment où na maboko na nzambe était nzambe habanda na biso pende asuka na biso était Seigneur azwa contrôle ya nyonso tozobondela na kombo na Yesu. Père de gloire, moment où na maboko na yo du début jusqu'à la fin yonde uzala nzambe na biso apazwa contrôle et ya culte uzwa contrôle ya bandako na biso ndeko na ngai bondela était Seigneur azwa contrôle ya ndako na yo na moment où bien-aimé dans le Seigneur, et ça dit moment crucial, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit que Tanguban ensemble bazali ko sangana, n'engeto sangani boye, attaque tozali na vie rituelle, bien-aimé dans le Seigneur, tozali et Seigneur azali na biso, attaque tozali na distanciel, azanabiso, bien-aimé dans le Seigneur. Yangone totiki moment où dans beaucoup là, n'ensemble, Seigneur notre Dieu, soit contrôle à nyonso, du début jusqu'à la fin, prêtez au jalin zambé. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, tout petit moment, oh, papa, soit contrôle la nyonso, nyonso, ils allaient confesser comme bon en zombété, vous allez ko benganango, na pourquoi lelo, au nom de Jésus, nous y a nyonso ya moulili, batak nyonso ya moulini, to repousser yango, au nom puissant de Jésus, alléluia, Seigneur notre Dieu, au don ses alliés ayoté, et à la musique à la biso, na pourquoi lelo, alléluia, to belemi, bien-aimé dans le Seigneur, tous 8 ans, et toi d'oreiller, alléluia, avant ton quota, na prière agressive, adorons le Seigneur, bénissons-le, le Seigneur de puissant, créateur du ciel et de la terre, les deux qui vit éternellement, Zamboya Pessionanga, souffle de vie, n'a pourquoi l'élo, et Bélé Bakoufi, pendant la journée, Nabutu, Balamukite, Mebio Nangato Lamuka.
tolukaki, totelemaki, tokendaki na misala na biso, kumisa ye na pokwa lelo, Nzambe, mon santo, le roi des rois, le Dieu qui ne peut en aucun cas changer. Tu es le même, hier, aujourd'hui, et éternellement. Mo bateli abomo nanga, papa soki o batelite, mo batela ko batela sepamba, et par ndekonanga, bondela kumisa e pona santé aux anango. Tuna ba oyo bazali ko bela na tango oyo bazali ko mona ete mokile suki ndekolanga kumisa e pona santé. Alléluia. Nzambe, papa na commission pour la santé madame Pessinga, tombola mongongo. Est-ce que tu peux monter dans la prière avec moi? Est-ce que tu peux prier avec moi ce soir, bien-aimé dans le Seigneur? Tombola mongongo na yo, ezalinda kuna yo, et mon côté, à côté les médailles, et téléma, ce que monique non, le colère comme ba héros. Et ils ont dit, Kenzo, m'a dit que le diable était bien-aimé dans le Seigneur. Zoa position idéale. Pour quoi adorer Nzambe. Zoa position malam, bien-aimé dans le Seigneur. Tombolaï, Nzambe. Alléluia. Mo santo, Nzambe mounen. Alléluia, bien-aimé, m'a dit que belela. Présence naïe, katna bomo, nabiso, katna bandaku, nabiso. Papa, que ton règne vienne. Tozobele la règne naïe, katna ndaku naïo, katna bomo naïo. Alléluia, ndekonanga. Alléluia, bossana ma problème, bossana ma difficulté, bossana maladie. Tombola Yesu. Alléluia. Bible le biete. Aladiko vanda na louange ya peuple na ye. To loué, to kumisaye, na pourquoi lelo. Soyons reconnaissants envers notre Dieu. Alinga kaba ingrate, bien-aimé dans le Seigneur. Tokumisa kanisa talika moko Nzambe oyo asale liyo. Bien-aimé dans le Seigneur pour nako kumisa na pourquoi lelo. Alléluia papa, na pambolio. Nos santos la lola, que ton règne vienne. Alléluia, tous aliko élevé Yesu na banda kuna biso. Bien-aimé dans le Seigneur. Bitumba mingi, tous anango ezali ete banda ko to ako vanda ebele banda ko ezali ba maison hantée. Ok, diable a vendé la, tozo belela, règne Nzambe, présence na ye, Seigneur, alléluia, tozo tombo la Yesu na bandaku na biso, ndaku na yoana, ete Seigneur a régné, azo contrôle ya ndaku na yo, Seigneur zo contrôle ya ndaku na nga, au nom puissant de Jésus, le roi de rois, le Seigneur de Seigneur, tout commissaire bien-aimé dans le Seigneur, prêtez à commissaire biso ban Nzambe, ya ofele bien-aimé dans le Seigneur, talele l'autre commis, et aux obons de l'Nzambe pe azo kayo, commissaire, na pourquoi lelo, tout ça je le monene na ye, kona nyonso asali, banda tongo tina, na pourquoi oyo ndeko na nga, tozo commissaire lisusu, banda mbula oyo banditi lelo, azali ko batela biso, bazo a janvier tim kolo lelo, combien de bateaux va koufi bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, obelaki, obiki na maladie, alléluia, Hosanna bomo, bien-aimé dans le Seigneur, kumisaye, pete ajali Nzambe mounen, bien-aimé dans le Seigneur, to sengi mawana, avant to kende kolala, ya, et pete sokaye na butu, alléluia, akuti na masumo, tikali, alléluia, pete sokindo kaye, pete akuti na lisumo, et affini yo, nekolanga, et tozo senga mawana Nzambe, likolo na biso, Seigneur, pardonne-nous, et pitié, Seigneur, nous sommes tous tes enfants, Papa, pardonne, nous sommes tous l'ouvrage de tes mains, ne te souviens pas de mes péchés, ne te souviens pas de mes erreurs, ne te souviens pas de mes manquements, ne te souviens pas de mes désobéissances, pardonne, Seigneur, car il est écrit que si tu gardais les souvenirs des iniquités, ô éternel Seigneur, qui pourrait subsister, mais le pardon se trouve auprès de toi. Limbi sangai papa, nazali mwana mutu, abole mbulanga, o mis nangai na mon, o nyonso na kanaki, o nyonso na lobaki, o nyonso na sali, o epesi o lokumute, Seigneur, pardonne, et pitié, Seigneur, et pitié, Seigneur, papa na sengi mawana yo, na pourquoi lelo, mawana yo nzambelanga. Alléluia, il est écrit, bien-aimé dans le Seigneur, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Alléluia, Seigneur, pardonne. Alléluia, et pitié de nous. Alléluia, il est encore écrit qu'il a été offert pour nos péchés, mais il est ressuscité pour notre justification. Mokola moko azosenga, justification na yena pourquoi lelo. Seigneur, justifie-moi. Et papa n'a trouvé grâce na misu na yo,
na pourquoi oyo na trouvé grâce wete yo jali nzambe papa limbisa limbisa bana nanga limbisa famille nanga limbisa ba proche nanga limbisa Seigneur peuple nyonso pesinga ete na kamba papa limbisa bango papa kotangela biso mabete yo kamawa to beleli makila makila na Yesu epeto la biso to zombela makila o amelisi bana nanga makila makila Yesu Kristo makila oyo epetola makila makila na elonga makila na elonga au nom puissant de Jésus to tomboli mbendele ya makila na bandaku na biso ete tango mungu na koya akuta haleluya makila na Yesu etelema makila na Yesu eloba na faveur na biso il y a la puissance qui est dans le sang et à la partage na biso et aussi il y a la victoire dans le sang alléluia bien-aimé dans le Seigneur obéléli la victoire qui est dans le sang de Jésus et à la partage na biso et à la partage nanga au nom puissant de Jésus alléluia. Alléluia, Alléluia, papa, Alléluia, la victoire est accompagnée dans tous les domaines de ma vie, dans toutes les circonstances de ma vie, la victoire, Nandako, Alléluia, Naba démarche na yonde konanga belela elonga makila na poko alelo, elonga tina otoyelaka, ya poko ezali pwete tozala balongi, pwete tozala na sécurité, protection spirituelle, yango de tozotatu elonga, Alléluia, nabisika nyonso baki ko échouer la bisika nyonso ba échec nyonso ezali ba échec répétitif nyonso abomo na yo tatu elonga au nom puissant de Jésus elonga ya makila alléluia na maladie wana tatu elonga na ba démarche na yo tatu elonga ya makila ba longa kikuna na likolo pona tina ya makila yo pe elonga na ipe na longa pona tina makila au nom puissant de Jésus alléluia yamone ba bonde la kabo na pokwa bien-aimé dans le Seigneur azabito bele molimo santu na zombe molimo santu na zombe atele misabiso ya ozala matinda te ozala ya côté les mains tolandela kayote na sima telema molimo santu na zombe toi qui fais de tes serviteurs de flamme de feu salangai flamme de feu au nom puissant de Jésus salangai flamme de feu telemisanga hapana prière ya pourquoi hapa alléluia tozo pelisa moto ya molimo santu na kati ya ndako kuna ndako na yo ndeko nanga na pesi moto alléluia alléluia Seigneur vie de prière nanga ekufa te elembate Seigneur activez ba don spirituel kat nanga cher Saint-Esprit de Dieu activez la faim et la soif de Dieu kat na bomo nanga activez Seigneur notre Dieu et la passion de Dieu et nazala mutu o ke na kangama na Yesu akangama na Yesu alléluia bolimo santu na nzambe telemisanga na kotanga maloba na nzambe pesanga mayele pesanga bwanya alléluia la sanga esprit ya sagesse pe ya révélation apa illumine toutes les zones d'ombre de ma vie apa comme sanga sensible spirituellement nazala malemba te Seigneur nazala matinda te Seigneur alléluia telemisanga au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Bien-aimés, dans le Seigneur, acclamons le Seigneur, acclamons. Il est là, il est avec nous ce soir. Bien-aimés, dans le Seigneur, yaka pourquoi nyonso kozangate, pourquoi nyonso yaka topelisa moto banda kunabiso, moto epela, bien-aimés, dans le Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, dans le Seigneur. Yangonde, nanoto silicité de notre pesa qui programme, toko yoka parole de Dieu, toko kota na prière agressive, et puis toko tika butu na biso na maboko na nzambe, bien-aimé dans le Seigneur, kozangate. Ndeko nanga soki nano, osabona na yo te, sabone na yo na poko alelo, bien-aimé dans le Seigneur, vous partagez, na ba réseaux sociaux na bino, sale l'ensemble, et Exode 23-25, zambazolo bake, servir ngai nanu liboso, avant na pambola yo, ya toluka ba bénédiction na banzela nyonso, bien-aimé dans le Seigneur, bolaike, bosalaba commentaire, bien-aimé dans le Seigneur. Yangonde, etina otoelaka, na pourquoi la prière à ne pas manquer, la prière à ne pas louper, la prière à ne pas négliger, qu'on négliger yangote de konanga, wana de diable de mutoa salaka bongo ke, okoma bongo pete eloko ya liboso diable bundisaka na bongo ya batu o bandime la pesa na solo ezali la vie ezali la vie de prière. So qui vie de prière na yo elembi haya azuyo malam yangonde de konanga kozanga te na psaume 133 verset 1 tina 3 le but que tango ezali elengi
mingi ezali kitoko po ete bana na nzambe tozala elongo ntango tozali ensemble yango nde nzambe akilisaka babénédiction na ye yaya kolanda nzoto te kolanda diable te yaka ntango nyonso otelema na bapriere ya boye ndeko nanga bundisa pongi bundisa pongi bundisa bolembu kolanda bolembu te kolanda priere oyo te ke olaleli na mbetu ndeko nanga obie soko omoni ke position nini oyo ezolalisa yo yaya yango ntango ozosala bongo molimo santo akopesa rapport malamu yango nde seigneur akotombola yo yango nde bien aimé dans le seigneur sans plus tarder tokomi na moment ya koyoka maloba na nzambe. Bien-aimé dans le Seigneur, tokomi moment ya koyoka maloba na nzambe, maloba na bombo. Est-ce que tu as ta Bible avec toi, bien-aimé dans le Seigneur? Ezali moment oyo ke tokotanga maloba na nzambe, maloba na bombo, maloba oyo sala, oyo ezali komonana na oyo ezali komonana te. Ndeko na ngai linga parole de Dieu, yango nde okokola parole de Dieu, yango nde mutu ezali kolesa ame na yo, yango ndeko na ngai tokotanga maloba na nzambe na pokwa lelo pe tokokende na prière agressive pe tokotika butu na biso na maboko na nzambe. Bien-aimé dans le Seigneur, yango nde tina oyo tozali koyela awa pokwa nyonso na prière agressive du soir avant de se coucher en paix avec Jésus-Christ de Nazareth. La prière à ne pas louper, la prière à ne pas manquer, la prière à ne pas négliger, négliger yango te bien-aimé. Et nabutu ezali moment oyoke makambabe esalamaka mingi batu bakufa na mingi nabutu malade yaka makasi nabutu batu cauchemar ezaka nabutu yango ndeko nanga kobosana te losambo oyo ya avant okende kolala. Bien-aimé dans le Seigneur, atako okoya kolala sima mais au bon de là au préparer déjà terrain. Bien-aimé dans le Seigneur, mais tozali na thème na biso o tozali koyekola ezali thème ya la prière libondeli yango nde ndeko na ngai kobosana te la prière dans la vie ezali très important. Prière tolobaki mukolo wana ete ezali arme défensive pe offensive. Arme défensive ezali pona ko se défendre nango contre moyini et offensive peut biso pe to attaquer tokoki kotikela bango susu tante ondenge ke babandaki coopérer bandoki bazali coopérer ke muto akoloba na bango azate ce temps là est révolu to comitant et à Jésus Christ ayeko armé biso peut biso pe to se défendre peut biso pe to combattre bango ndeko nanga. Yango de prière ezali moment ezali temps moko ya connexion ya conversation ya mutu na nzambe yango de okoki kobosana te et le sambo ndeko nanga. La prière ezali patrimoine ya ba chrétien ezali propriété privée ya ba chrétien ezali pona ba pagano te ezali pona batu oke balingi kolanda nzambe te batu oyo bazana na vie ya masumu te yango ndeko nanga soki vie na yo ezali nanu vie ya masumu prière est adioté parce que ta prière là est une abomination devant l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, Ngode tokotanga maloba na nzambe na mukanda ya Luc chapitre 11 verset 1. Luc chapitre 11 verset 1. Est-ce que vous avez la Bible na yo? Est-ce que vous commis verset peut-être au bomba yango ndeko nanga yango nde esengeli ete osalaka ba étude biblique ozongela kape ba verset nyonso oyo tozali kotanga. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit: Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Encore une fois, Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit: Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Jésus abanda kobondela mukolo moko bozomona ke Seigneur otozali kolanda abanda kobondela ponani parce que il était aussi 100% mutu. Mutu kaka lokola yo boye abanda koyoka nzala abanda kolia abanda ki komona makambo nyonso tozali komona nase na moi oyo bapasi nyonso na nzoto soki ozokisi epe makila ekobima mais en même temps azalaki 100% nzambe
mais tant que azalaki 100% mutu yango abandaki kobondela, mais tant asilisaki kobondela moko ya bayekoli na ye aye kotuna ye, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Jésus a salama makambo ebele na misu na bango, abikisa bakufi, afongola misu ya bakufi misu, asala ba miracle ya lolenge na lolenge, ateya aganga, mais na bango na nyonso wana babanda komona ke enseignement wana ezalaki passable. Mais la seule chose ok bayekoli bayaki kosenga ezali la prière. Enseignement moko bango moko bakende kosenga ezali kaka ya prière. Qui non c'est difficile, ya ko constater que prière déjà facile, déjà facilité, déjà difficile. Yango de yekoli sabiso ko sambela. Nde kolangai la prière ça s'apprend. Yango de tozozoa réponse était et pas inonzombe parce que nous prions mal, nous prions en désordre, tozo prier sans concentration, tozo prier sans la foi. Bien-aimé dans le Seigneur, yango de temps tozo prier bongo, yango de tozali komona ke tozali kozwa résultat et pas ensemble. La prière ça s'apprend, bien-aimé dans le Seigneur. Yango de bayaki balobi ke biloko nyonso tomoni otamboli likolo ya mai. Pierre kuto alobi ke ngai pe nazokende, mais la prière, pour la prière, non, Seigneur, c'est difficile. C'est difficile, yaya. Zoto lingaka prière te, diable lingaka prière te, et barobanda ko combattre yo, peut-être au priaka te, boye ba ko prier te, peut au prier mal, peut-être au et le côté et pas innocent. Yango bien-aimé dans le Seigneur, nous devons bien prier. Tokotanga, namukanda ya Matthieu, chapitre 6, verset 9. Matthieu chapitre 6, verset 9 à 10. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Les lotos souka pour la faute de temps, peut-être tous en attendant mingité, et peut-être toko kende pe na prière, bien aimé dans le Seigneur. Baye koni baye balobi que Seigneur apprends-nous. Apprends-nous, c'est difficile. Onyo soto landi. Yako benga na milieu mabe tozomona batu bazo tozomona ke toko kipe ko sala poso kipe na tombole maboko et ko sala, mais la prière est difficile bande konanga. Yango nde il faut to yé kola ko prier et peut to prier bien. To prier selon Nzambe. Yango Seigneur ayanoli bango siko boye ko luka enseignement. Voici donc comment vous devez prier. Vous devez dire notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Qu'est-ce que cela veut dire? Bien sûr, tozo mona batumingi tozo salape répétition ya prière oyo notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Na école de dimanche vazo la kisango bana nyonso baleka na école de dimanche baebi notre Père qui est aux cieux et dans na balangue susu baebi. Bien-aimé dans le Seigneur, ezali enseignement elingi koloba nini, elingi koloba ete tangu yo zali kobondela il faut okumisa Nzambe, il faut place ya louange et pas na Nzambe, il place ya adoration, place ya kokumisa Nzambe ezala na ba prière na biso. Yango tangu ke na ba prière na biso place ya ko adorer Nzambe ezali te, place ya ko élever Nzambe ezali te. Yango tozomona ke ba prière na biso ezali ko kende malamu te. Mais toi quand tu pries, tu dois glorifier Dieu. Et tant que vous avez ba prière personnelle na yo, koyate ke na ba prière de mbango mais kende kaka o bandanano o kumisi Nzambe, tant susu na loyembo, tant susu na maloba na yo, o la muki tongo, Nzambe la ngai na kumisio, po ete o pesinga souffle de vie, Nzambe la ngai na kumisio po na journée malam, Nzambe la ngai na kumisio po ete bana nga bakende classe bazongi, Nzambe la ngai na kumisio po na santé malam, o pesinga bakumisaka Nzambe pe na oye azali. O bandi ko pesa ba kombo na nyonso ya lokumu
ozali kotombola ye nzambe osali likolo mpese nzambe munene nzambe abombo nanga Jehova Rafa nanga Jehova Nisi nanga nzambe oyo azali ko pouvoir na ma besoin nanga ozali ko bondela bongo yango nde ezali place ya ko adorer nzambe place ya ko kumisa nzambe que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Bien-aimé dans le Seigneur, yango nde tango ozali ko bondela bongo ozobele la règne nzambe papa na beleli règne na yo na kati na vie nanga na santé nanga na bana na yo elingi koloba ke nzambe a régner nzambe avanda azo contrôle ya motema na yo nzambe na beleli yo o régner kati na motema nanga o régner kati na bana nanga bayeba yo o régner kati na libala nanga yango tango tozali ko bondela te pona environnement wana ke tobele la règne nzambe te yango nde mungu na mutu ako régner yango zomona ke mabala lelo ezo samba ezo panzana ozomona ke boyokani ezali te tango yo zomona mwasi mutu azama be zomona mobali mutu azama be zokande ezali règne ya diable tant que yo beleli règne nzambe eya kovanda te kati na yo kati na libala na yo kati na finance na yo règne ya diable nde mutu ekovanda yango nde ye ayaka pona kopanza ayaka pona koyiba ayaka pona koboma. Bien-aimé dans le Seigneur yango nde place tozosukisa lelo na pokwa lelo mais ezali ke mikolo nyonso tozali kolobela natina ya prière esengeli ete mutu ayekola yango a prier pe malamu. Alors dit que vous devez prier que notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Nous devons sanctifier Dieu dans nos prières. Nous devons élever Dieu dans nos prières. Nous devons bénir Dieu dans nos prières. Nous devons adorer Dieu dans nos prières. Bien-aimés dans le Seigneur. Yango tala lelo na l'église. Au comment na place ya ko adorer Nzambe. Place ya ko exalter comme Nzambe. Et ça temps sous 2-3 minutes. Non, au fukami, au bon que tu es grand Seigneur, tu es grand à tel point qu'on n'en a même pas l'idée. Ba psaume paye ya adoration ezali, ba psaume oyoke, o ezali ko tombo la kombo nzambe ezali, aujourd'hui tant sous psaume 150 au réciter yango pour ezali pour la gloire de Dieu. Et font nzambe à se retrouver na ba prière na biso. Nous devons apprendre comment prier, bien-aimés dans le Seigneur. Yango de na koya kola sabino boye, pour boye kola. Seigneur atindaki batu ke tubokende na mokili mobimba bosala batu nyonso ba disciple yango de nazo sala bino ba disciple boye ba ko prier ke botombola kombo nzan ke papa na lingi ete kombo na yo erenye na vie nanga kombo na yo erenye na bana nanga kombo na yo erenye na ndaku nanga kombo na yo erenye na libota nanga. Bien-aimé dans le Seigneur, tant aux obons de la bongo, zamba zali kozo contrôle ya nyonso yango de prière tant aux obons de la prière spirituelle au komona tema kambozo le bana ko lukate ke omona ngona misu mais eko salema il faut to sanctifier ka kombo na nzambe et kombo nzambe na sanctifier kombo nzambe na bana nanga na sanctifier kombo nzambe na ndako na motema nanga na vie nanga parce que la prière c'est la chose de chrétien et ali aba chrétien et c'est le truc de chrétien et ali ya yote ya soki ke ozana na impidique soki ozala kana teti ozana no impoli changer nano ndimela nano yesu avanda kati na motema na yo ya yango nde okoma pe koluka ke Jésus a régné kati na bomo na yo yango de point ya suka pona poko lelo ezali pona volonté que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Tozo prier bien te parce que tozo prier te selon la volonté de Dieu. Tozo prier te que pour être na prière et loko tozo singe pas ensemble que volonté ya nzambe ekokisama. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, la prière, ça s'apprend. Alléluia. Dans Jacques chapitre 4, verset 3, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Bozo senga, bozali kozwate parce que bozo senga mabe. Pour être au satisfaire kaka ba besoin na yo tant sous ces allez pour avoir besoin sexuel pour na mbongo pour na obala pour na non il faut essayer selon la volonté de Dieu de kolanga papa na bala pour na libala nanga epese loko nzambe nanga ipo ete na zwa mbongo esunga ngai pe na sakisa pe baton susu de kolanga pour ete mbongo na yo nanga esunga pe musala na yo tala misala nzambe yango izalia ozomona ba micro tozana ngote ba caméra zanga na caméra te ti lelo
bien-aimé dans le Seigneur. Yango tant ozo bonde la nzambe, nzambe azo mona ke mbongo na yo wana oko utiliser ngo kaka pona yo kaka. Wapi volonté nzambe na mbongo ozo senga. Tomona ebele bandeko nanga basenga libala akomi siko po akende église po akota neti ba prier ndenga ekomi bo mobali apekisinga asali bo ekomi tango ke to banda ko kende ba église régulièrement ya ok église tendengeni mutu abanda ko luka mabota kasi bana moyen kutuna sala bo okomi ko funda bana batu epai na nzambe ba raison wana tozali kozwana yango de zo na nzamba kangela ba oyo nyoso bazo ya akangela bango nzela ke no bakozwa suste po tala Clémentine ndenga na pesa ebana akomi po asala nga ekomi ke bana te dérangement na on a lingana la sabana moyen na kota prière des ate tant on a komi nazo bongisa biloko ya bana ya po bakende classe surtout ndenge classe bande aboye ba excuse ndako ya pena mateya ya ba excuse bato ya ba excuse wana yeba ke ozo sala nzambe te ya il faut la discipliner oyeba ke non tant ya prière tant wana ezali tant ya nzambe to kana minute mingi te ndekolanga to sito déborder kutu yango ndekolanga yango de mikolo nyonso il faut na la sabino la prière vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions, dans le but de satisfaire vos besoins. Mais vous allez satisfaire besoin en zambete. Yango tala mama Anne, azaki libumwe kangama, azo botate, stérile, akeke Seigneur, soki ka kopesi nga mwana wana, na kopesa likabo epa na yo. Nzamba moni ke no, nanu ba pesa makabo, mais oyo alikabo ke ba pesa nga mwana. Yango de afongola e mabota, apesa isusu bana mususu Père de gloire. To komisio na pokwa lelo pona grâce au accordé biso était to kamaloba na tango tozali koyekola la prière Nzambe la boma kumama na yo papa sanjula manayo est-ce que vous allez wana bien-aimé dans le Seigneur kola la tête to komi héros yango de tozo yekola lo sambo nzoto wana nzoto oya yo wana yanga linga ka prière te alléluia koyana ba excuse bele zo mona fatigue te zo mona teke lobe okende musala alléluia bien-aimé dans le Seigneur alléluia la na yo kaka ou bien la kaka na mbeto toko ocheka mutu bo che téléphone na yo na mutu mbeto wana oko prier ko sa eloko te mususu ke no fuka makaka ndenge ozali wana fuka makaka oko bondela na yo okoya kola muka 2h du matin prière kuto c'est la kala alléluia yango de prière ba yekola kango bien-aimé dans le Seigneur ba yekoli ba kendeke que Seigneur apprends-nous à prier na pourquoi lelo est-ce que mutu moko akoko le baké cher Saint-Esprit apprends-moi à prier alléluia est-ce que mutu moko azali raté na pourquoi lelo to bonde dans nzambe ke Seigneur apprends-nous à prier alléluia soko yebi ko prier soko bandi ko pelisa moto na kati na bomo na yo okomona malade kokima tutu ade kokima basia de kokata na yango moko po ete prière bandi kopela moto bando kiba kokima ba demo ba kokima alléluia na ebisa kibino jour wana ke tango to beta ka maboko ane beta ka bakake alléluia na quartier wana kutu bakolo bakeme bakake oyo uta ka bakoye bakizayo yango de tozoma ke toza na ba attaque belé bondela Seigneur apprends-moi à prier Seigneur télémisanga na prière Cher Saint-Esprit komisanga flamme de feu alléluia papa nanzala malemba te na prière na télémaka na prière bondela pona bomo na yo ndeko nanga papa moto à prière pela na kati ndako nanga nyonso papa ezwa bana nanga moto à prière alléluia okomona ete soko pelisi ndako ndako na yo na moto à prière okomona ke mutu nyonso akoya na ndako soki aza mutu amili mabe omona akozala ke a 0 minute te nazomona ayaki po afanda alobi te namoni moyen afanda eza te alléluia mpo nani moto papa pelisa moto kati na ngai moto à prière alléluia cher Saint-Esprit apprends-moi à prier alléluia télémisanga exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille alléluia nazala un combattant nazala un guerrier alléluia tozoye kola la prière alléluia ndekolanga tala malemba ndenge ozalaka tala prière ya boyo kutu tala ndenge ovandi kutu ovandi wana nde nzoto etindi yo ke vanda osali mosala journée mobimba 8h du temps ezali awa olembi vanda na yo babundisaka nzoto bundisa bolembu
C'est ça, apprendre à prier. Alléluia. Alléluia, Seigneur, apprends-nous à prier. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Seigneur, apprends-nous à prier. Et les gens apprennent à prier. Mais Seigneur, prier c'est difficile. Alléluia. Seigneur, apprends-nous à prier. Alléluia. Spirituellement, que yangonde zomona ke lelo koti okoti prière ya poko lobi okoti te dabla sa telemedio asa telemedio lobi wana oyete o mona komi kutu to komi kara mikolo ya kotanga pona nini. Alléluia. Poete dabla a telemedio ka lobi ke yo mano yo clément yo oyeba ko prier. Allez vanda ba prière wana kutu o mona o bana kopesa ba explication ezamilai bamsu ya na moni makambwe bamsu bazoloba oh ezamilai milai bamsu ke ba prière na yo ya mikuse wana ya bike siko toko chango timing nini. Alléluia. Yangonde eko sale mate selon volonté na yo awa tozo sala volonté ya Saint-Esprit. Alléluia. Au nom de Jésus, Seigneur, apprends-nous. Alléluia. Ce que mon équipe a des explications, belé. Alléluia. Alléluia. Oza ensemble au sentir mon thème na yo pela moto. Et 21 c'est bête. Et dans notre prière. Ça s'apprend. Prière balembi saka yangote. Apprends-nous à prier. Alléluia, cher Saint-Esprit. Ande konyon so pesinga na kamba. Apprends-le à prier. Alléluia, Seigneur. Apprends-le, Seigneur. Baye kola baye balo lenge ya ko prier. Alléluia. Prière et kende ka crescendo et kende kete ke regresser. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Apprends-nous au Père. Arrêtez misabiso. Alléluia. Na groupe pesa salabiso ba flamme de feu na prière. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Yango Seigneur yamoko ayebisi bango. Voici comment donc vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Ezali moment ya kokumisa nzambe. Yango de torbandi kokumisa sous son nzambe na prière OK. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout puissant, le créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui dit une chose et que cela arrive. Et mon Jéhovah Rapha, c'est lui qui me guérit de toutes mes maladies. Alléluia. Et Dieu qui pourvoit à mes besoins. Alléluia. Et mon Jésus, ma bannière. Bendele nangai. Alléluia. Alléluia. Yango na tombo yango na poko alléluia. Yo pe kumisa na oyo yebeli. Alléluia. Yango de yemo comme toi le que c'est comme ça que nous devons prier. Et il faut dire que notre Père azatata na biso tango zo bondela. Il faut à la mutu à foi que non, je prie mon Père qui est dans le cieux. Manque à foi yango de mutu ezali ko sala ete to yeba ko bondela te pe to bondela malamu te. Alléluia. Notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. Tango zo bondela kumisa ye de kolanga papa na kumisio ye journée mobima obateli bana nanga to komi na pokwa ya ba oyo babungisi bana ya to leki bangote na Facebook azo fongola ka boye bazo la kisa mwana moko kaka ya muke il faut ezala une dizaine d'années akufi ya motema nanga tout chaque ngai makasi na fuka na lobi que Seigneur merci pour te ngai uzo batela bango ndeko nanga yango de faut kokumisa nzambe tango zana eloko ya kolia okumisi nzambe ndinga bateli biso banda le 1er janvier tilelo okumisi yango nde makambo oyo Seigneur alobi que to sanctifier kombona avake ton nom est grand et kombona yo erenie nakati na vie na ndaku nanga. Alléluia. Alléluia. Na ministère oyo na chaîne oyo papa que ton nom règne. Alléluia. Na ndaku nanga na libota nanga règne papa, règne papa, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Kombo na yo erenie nanda kunanga na libota nanga na ba faire nanga na finance nanga na vie spirituelle nanga na vie de prière nanga na famille nanga que ton nom règne. Alléluia. Il dit que le baké yende azo contrôle ya nyonso Seigneur ozo contrôle ya nyonso que ton règne vienne. Alléluia. Règne na bana nanga ndenge babandi ke la siboye et na année scolaire oyo 2022-2023 papa yonde o règne. Alléluia. Papa na banzela nyonso bana nanga bakokende na nzela nyonso. Alléluia. Tozo belela a régné na quelques mois o etikali o peut être aussi sambula o papa yonde o régné ozo contrôler a nyonso au nom puissant de Jésus.
Allez, ici, bango. Et te bondela. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alléluia. Papa. Et nanda kunanga. Na bomo nanga. Na santé nanga. Na nyonso etali nanga. Na bana nanga. Na libota nanga. Kaka volonté na yo. Bien-aimé tozobelela. Kaka volonté ya Nzambe. Et salema. Volonté ya kanjate. Et babomela yo nzoto te. Babomela yo banate. Babomela yo libala te. Et bondela ete volonté na yo. Volonté ya ndoki moko te ya chela ekokisama. Et volonté moko te ya ndoki soki ya occultiste moko te ekokisama na bana nanga. Na bomo nanga. Volonté kaka ya Nzambe. Ya tango ko bada ko bondela ete volonté ya Nzambe esalema. Yango nde oye koliko bondela. Oyebi ko bondela. Yango nde papa na bala. Kwete na pese lokumo. Car il est écrit que le mariage soit honoré de tous au monde. Et Nzambe pe honoraka mariage papa. Kwete libala nanga et honoré yo. Et honoré famille. Et honoré mokili. Et honoré batu ya l'état. Alléluia. Yango nde ba bondela kabongo kwete ozwa quelque chose. Et pa ina Nzambe. Alléluia. Nambogo nangai. Nasala yo. Musala et salape musala na yo. Alléluia. Tango zo bondela. Ozo bondela tete volonté Nzambe emoni samatena ozo sengawana. Yaya okosala 1000 ans. Alléluia. Oh non puissant de Jésus. Yango de ba bondela kabongo ke volonté Nzambe. Yango de sujet yo moko développango. Obanda ko bondela ete. Seigneur, toutefois, tango zo bondela paix aussi ici prière. O lobi ete. Seigneur, toutefois que ta volonté soit faite. Volonté nangaïté, volonté paix ya ba démon te ya Satan te ya bandoki te. Kaka volonté na yo. Tango de ba bondela kabongo. Ah, c'est ça, apprendre à prier. Na ba démarche ozali kosala kaka mokano na Nzambe na kozanga bana na stérilité wana betali loboko na libomuke na libomo kaka volonté ya Nzambe, volonté ya Nzambe, volonté moko te akanga ngai mabota au nom de Jésus. Yango de temps to banda ko bondela bongo okomona ete Nzambe akosala balobi ke bozo bondela bozali kozwa te po bozo senga mabe. Alléluia. Seigneur, apprends-moi, Seigneur, à prier, à bien prier, cher Saint-Esprit. Yango de tina na biso apoko lelo ete to yeko la ko bondela, to bondela malamu. Alléluia, to bondela mabete. Au nom puissant de Jésus. Yango de avant to kende ko la bien-aimé, to le baki était et dans la prière agressive du soir. Et to bandi ko détruit œuvre nyonso ya diable. Au nom de Jésus, n'est-il pas écrit que le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable? Et prenons sur la diable, nanzoto nanga, nandaku nanga, na bana nanga, na libota nanga. Au nom de Jésus, na finance nanga, nazali ko détruire nango. Na pourquoi lelo, œuvre sur la diable, nazali ko kwisa yango. Au nom de Jésus, œuvre sur la diable. Alléluia, na pelisi moto, na tumbi yango, ba plan nyonso ya diable. Alléluia, ba calendrier na he, ba agenda na he. Tumba yango na pokwa lelo. Au nom suprême de Jésus. Alléluia, au nyonso mona sa planifié, ba plan na ye nyonso. Au tumbiango, n'est-il pas écrit que ta parole est comme un feu? Yango de alobana Ézéchiel, elle que mona mutu. Et prophétise le feu. Alléluia, proclame le feu. Na prophétise le feu. Na pokwa lelo. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, na proclamé le feu. Au nom de Jésus. Alléluia, moto l'ensemble, tout ma œuvre, nyonso ya diable. Tout ce que l'ennemi a construit dans ma vie. Alléluia, et s'écrouler na pokwa lelo. Au nom de Jésus, na bananga, na libota langa, non se kweya, e kweya. Au nom de Jésus, to pelisi moto, na tan ya bayini na biso nyonso. Au nom de Jésus, na tan ya bandoki ya famille moto. Alléluia, alléluia, na bisika basanga na kabisika bakuta la moto na Nzambe. Alléluia, na quartier oyo na pelisi moto, na ndako oyo na pelisi moto, na immeuble oyo na pelisi moto, na musala nanga na pelisi moto. Alobaki na Ezekiel ke mwana moto, lobaki moto wana ekufa te. Ale biso pe tozoloba na pokwa lelo, moto wana oyo na pelisi apa ekufa te. Alléluia. Ba génération na génération ba kokuta ke koko na biso apelisa moto misala ya diable ezika na libota oyo. Oh non puissant de Jésus. Oh non puissant de Jésus. Moto wana tozali kotumba yaya babwakela biso ba mauvais sort yango zomona ke ba mibale bazotala ata kotala yo te mibale ekomi pasi tango mosusu okomona mbongo esimbaka makate na maboko ozomona ete bato bazali kobala te na bafamille pauvreté plus makambo yaya soki oremarke likambo oyoke ezali kocaractérise famille mobimba yango te œuvre de diable
totumbi yango nyonso ba mauvais sort ba malchance ba malédiction nyonso totumbi yango maloba nyonso elobama ete bino bato ya tribu boy bino bato ya ethnie boy bokosala te boy boko progresser te au nom de Jésus totumbi yango nyonso na pokwa lelo au nom de Jésus. Ezala na mboka oyo ngai na ya papa. Maloba nini baloba na quartier oyo. Maloba nini baloba na balabala oyo. Maloba nini baloba na ville oyo. Maloba nini baloba na pays oyo. Elanda ngai te. Elanda bana na ngai te. Moto oyo na pelisi etumba yango nyonso. Au nom de Jésus. Etumba maladie. Etumba pauvreté, galère, misère, souffrance, sécheresse, blocage. Nyonso etumba mana moto. Na pokwa lelo. Au nom de Jésus, Zanzela bakikela sia bana nanga eloko mokote ya diable esimba bana nanga moto wana elanda bana nanga tina bakelas tina ba école tina ba camp de voyage o bakedeke tina ba voyage etumba misala nyonso ya diable au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé tobandikotika butu na biso na maboko la Nzambe. Seigneur notre Dieu mobateli malamu ezali yo moto oyo papa tangu biso tokolala moto otopelisi epela butu mobimba ezinga bandako na biso kindele biso armée céleste. Protège-nous Seigneur, combat ceux qui nous combattent. Alléluia, frappe d'aveuglement tous nos ennemis. Alléluia, bomba biso na bana na biso bamo na biso te au nom de Jésus. Pongi na biso ezala doux et agréable. Papa tolala te lokola ba pagano lobe la biso. Alléluia, annonce-nous de grandes choses, des choses cachées, des choses qu'on ne connaissait pas. Tango biso tokola la pongi papa, yonde yaka solo la na biso banana yo. Au nom puissant de Jésus. Alléluia, Zambé tata. Alléluia. Grâce na yo ezali kolo na biso makila yese zinga moko na moko. Érige un mur de rein infranchissable ok. On dit à ténèbres koki ko atteindre biso te. Au nom de Jésus biso moko komisa biso ba mur de rein infranchissable. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Qui m'en a yon Zambé tata. Ezala na moko la moko. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant fasse lui sa face sur vous. Alléluia. Et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Dieu Tout-Puissant tourne le regard vers vous. Qu'il vous donne la paix. Qu'il vous donne tout ce dont vous avez besoin. Et pour la vie. Et pour la piété. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur Dieu. A visité Mokola Moko Katinabino. Au nom puissant de Jésus. Au nom Sozali Kobela Bikalo Boko Nzambe. Nan pourquoi lelo. Ba chaîne nyonso kangibo monayo au nom de Jésus na brisé yango nyonso. Alléluia. Gloire Nzambe zinga biso. Rakombo na Yesu. Nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Acclamons. Acclamons. Il est là. Il est avec nous ce soir. Il ne nous abandonnera jamais. Il ne nous délaissera jamais. Il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Bien-aimés dans le Seigneur, Yekola, Klosambo, Kobo Sanalo Sambo, Atamukete, prie en tout moment, au moment favorable ou non. Tongo, priez, pourquoi prier? Alléluia, priez à tout moment. Yaya, Bosana Elo comme sous, mais prière, yaya. Alléluia. Belisa moto na prière na katenda kuna yo. Au nom puissant de Jésus. Yango de tozo yeko la prière. Bosana biloko nyonso ya mokili mais prière te. Yaya. Le nom puissant de Jésus. On se défendre nango pona kosenga que le Seigneur a protégé pe yo moko kota. Nabitumba negeto utiko ukuta. Nabitumba awa. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur poko nyonso tozali awa. Na prière agressive du soir avant de se coucher en paix avec le Seigneur. Mais yamukolo misatu ezali singulièrement pona bana na biso ndeko nanga kozanga te yaka poko nyonso invité pe bande konsusu poete to sangana ensemble bien-aimés dans le Seigneur. Soki nanu o s'abonner nanu te ndeko nanga s'abonner na yo pona ko soutenir musala oyo. Bo liker, bo commenter, bo partager na bande konsusu pour la gloire de notre Dieu. Tongo nyonso tozali kokutana du lundi au vendredi na ngonga 6h heure ya Bruxelles, heure ya Paris
ndeko na ngai kozanga te tongo nyonso. Mais ya samedi na dimanche wana nde 5h30 yango ndeko na ngai ba heure nyonso nazopesa ezali toujours heure ya Bruxelles. Mais samedi ya suka ya moi yango nde tobondelaka tozaka na veille na biso intitulé 1 heure avec le Seigneur kozanga te komango na agenda na yo pete obosana te ndeko na nga yango nde dimanche nyonso nangonga 17h tozokutana pona koyekola maloba na Nzambe na émission ya parole de vie ya kozanga te yango soki oyebi te moyen Nzambe akonfie yo makambo ya minene ezali te soki mpe oyebi te yango nde bazokosakosa bino boyebi parole te bakoya boye balambi parole ke ekomami na Bible mais oyebi te ke na contexte nini elobami na ta nini oyo ke elobama bongo est-ce que ezali encore d'application na tango oyo ou bien te yango nde nazoyebisa bino tango nyonso ozali devant parole de Dieu il faut que se situe que il y a l'ancienne et la nouvelle alliance. Makambo susu ezalaki ya ancienne alliance basali biso ke po tomona makambo ndenge eleka na tango ya kala est-ce que toko kosala yango sikoyo bien toko kosala yango te mais soki oyebi différence wana te bakolakisa yo lokola mama wana wasala église na Kinshasa que 666 batuni ye alobi mais 666 ekomami na Bible ya nyonso eza na Bible ezali po ete to avale yango te yango bien aimé ton le Seigneur. Na description au kuta ba coordonné na biso si tu as un problème spirituel au contacter bisoto soutenir yo dans la prière. Diko nangai au kuta sur na description numéro de compte bancaire pour na soutien na bino pour na musala o pour na don volontaire na bino et petit Nzambe ako mimonisa katina bomo na yo diko nangai PayPal pe ezali wana ndeko. Tant que na suka tokutani susu mukolo la lobby dans une autre prière agressive du soir avant de se coucher en paix avec le Seigneur. Amen, 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 amen.